kozanga mbongo eza pasi na motema mama, kozanga mutu eza pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama, kozanga biloko kolia eza pasi na motema mama, kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama. Silence! Encore! Tellement sois courage. Zamba yo kayo beneme. Aya no ana usambo na yo. Tellement sois courage. Mais baba ko boy la e aganga. Kaka omani mo kilo ba ko changer maluba na seconde. Lelo za locataire. Ba metungi samate. Biso so zaki ba locataire. D'abord na walo isa baba ye na bitala bino. Lopango ngana kuzana mo zamba okesanga ekoleka oya bino ya minene mikeli kyo. Ezalaka malobi banoga na penza ba kodisia koza locataire za elingo bateke yo tikale indépendant locataire nana botama na lopanga personne belela nzambe bayemsi Bartimée azobenga yo zwa courage telema okinda mena sepeli na Bartimée mingi tangu Bartimée atelemi abwaki maton na ye mikorezo ya tokolubera na tina charge baya kalibusu ya nzambe na masumu te baya kalibusu ya nzambe na mifunga te tango yo lingozwa mokana lo sambela keba oyo zo ngopusa na pembe na yo wana azali bule esengelo mibulisa pono kutana na kolo Yesu oko sambela kana kati ya masumu te yo za mosatu Vina yo ifezala exemplaire pe modèle. Bakuto na bitonga tonga te, na biloba loba na quartier te, na bisala sala te, bayeba yo songi, bayeba yo ser en Christ soi-disant. Témoignage mabe na quartier. Okobele na nzamba ko yo kondengeni. Ozo ya na mikumba salite liboso ya nzamba. Bartimée abwakaki yango. Zamba yo kayo. Zamba pambola bien. Bartimée ya moko conscience. Alobi nazo poussa liboso ya mokonzi. Te. Ça va quand même peto. On va dire non. Bon si non ngolo ko poussa liboso ya bakonzi ya minene. Bien aimé na zo ngolo wana. Soko za na nzambe to ko trembler. Grand frère nangai abenga papa na noko. Papa na mama na ye bandi. Lelo asa ministre na moka. Jean Isenus. Zaki ministre protesté. Là on est dire ce qui a. Mama mone pe talimati. Oibi abenga nga mokolo moko na chena fête na kutena. Ah yeva. Yo eba te nga za ministre na mbokolo. Kwa banda kuma ministre ni wa. Nga tende pa nite.
mpo na dépendaka nde na nzambe mais na feti nayeba peti ke ye aza na feti wana ntango bayambi nga loka nazalaki na tele d'honneur na bamwa basoda na nga mibale mokonzi tokofana kote ministre azali nakoma ko vie yo yayo yango mokonzi api di yo telema neno wana yo yebaka teki nga komi ministre na mboka oyo bafeti nyonso na lopango yo ozoya te yo ozalaka wapi yaya limbisanako lobi na mono na biro na nga bien aimé nakota na biro ya ministre bokonzi kosaka nango te bien aimé yo ozoya liboso ya nzambe canga ozoya liboso ya nzambe na babosoto ozotika vi ya mabe te yango ozomona tozosambela mingi fi ezobonga te puiske bible ezoloba te nzambe ayokaka losambo ya basumuki te yango olingi omema liboso ya nzambe bien aimé sala mpe fort ozoyoka mpe mingi loba na nzambe songi mpo otikango ozwani lokuta mpo otikango esala nini oso mpe okosaka bakuti yako na nini osi mpe loko te dolika mosu mpo loba verité yo olingi okosa kaka est-ce que vous avez la discernement que ça c'est l'esprit diabolique moi na nzambe aza pole balukanga na mabebe bamona na pete Bartimée abwakaki masumu na ye bosoto na ye po ayebeki azopusa na liboso ya nzambe bandeko lelo ozomona vi na biso ezobonga te mpo na nini nzambe oyo papa na biso azoregrete même comportement ya bachrétien aza na facilité ya kofinga aza na facilité ya kotonga do ye po asala ekobo epona eza na facilité akozotambola miso kakeba kebe pa ya nzoto ya basi nzoto ya mibali do aza na bamaîtrise ya bonzambe te kati na ye non mwana nzambe fo koma na badiscipline fo koma na badiscipline na vie nzambe ya kosala kati na bosoto te koma fetiki yo ozosambela nzambe aza na bomoi vi na yo moko ebonganeno te tala makambo so totangaka na bible eza blani te bible ezoloba ke jésus christ si la croix bamiyibi mibale pembena moko aloba mabe te ngai na apresiaka elobeli na ye alobi maître mibikisa obikisa mpe biso mpona nini yo ozondima na biso na yo tozala kondane kati na kufa me mibikisa obikisa mpe biso alobaki mabe to alobi malamu mais c'est ça c'est ça yo obiki te okobikisa bamosusu ndenge nini yo okangwami te okangwa bamosusu ndenge nini esengeli ye moko azana makoki akomibikisa omosolo yoko ozoloba na ye boye mpona nini biso nde tosali mabe ye asali mabe moko te boyeboye tout ça landa sikoyo elobeli ya jésus eza baluki miso epai ya oyo alobisaki eke asali mabe te mpona nini abi lelo nga na yo tokozala na paradis otanga version wana moyibi apesa offrande te apesaka dime te ayaka na eglize te ayembelaka nzambe te asalelaka nzambe te bameme bugala na paradis ngai yeva combien de baretraite nga nakotaka bagene nakota nzambe ayoki moyibi oyo ameme na paradis me ngai nazobelela mutu na moi yango wana nzambe il faut répondre na masambo ya basantu nzambe il faut résoudre problème ya bayenge beni puisque matoi na ye eza mpona koyoka losambo na bango totangi verset ya mibale Matthieu chapitre 15 bon nazokata Matthieu puisque tozobondela baki malgré bapesi biso Matthieu na mwa retard on a le temps. Chapitre 15 verset 21 à 28 moi le solomo que za tout simba on a moi le bang Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28 Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Voilà. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie la car et le cri derrière nous. Voilà. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah! Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, c'est pour moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des petits chiens. T'as l'obstacle. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Ok. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. obstacle oyo tokutanaka nango na kati ya lusambo oyo lisolo ya nzambe mokeli na moto. Bible ezoloba ete ezalaki na mama moko azalaki na mwana na ye ya mwasi. Mama oyo abotaka mwana na ye moko ya mwasi oyo tala bamama nde balingaka bana nango ya basi soki abimi fotokopi na ye. Kasi mwana azalaka na nzoto malamu, mwana oyo malade, mwana oyo malade ngonga nyonso kokpeya kala bamalade soki mpe ya bandete soki malade ya bambinzo soki ya bakoba. Mama oyo babina kosuka na mwana na ngai wapi esengeli naluka lisungi nzambo ya kela likolo na se oyo apesanga mwana oyo apesanga ye yango mpona lobiko ya mwana na ngai. Bible ezoloba ete mama oyo amoni Yesu abandi koganga abandi kolela. Oh mwana na David yokela ngai mawa mwana na ngai ya mwasi aza malade gravement akokufa kotika ngai boye te bikisa mwana na ngai. Bato bazalaki pembe na be mama tika biso makelele olongo kuna na makelele na yo bazotindika ye kozongisa esima. Mama alobi pas question Jésus de Nazareth mwana na David yokela ngai mawa. Est-ce que maman moko aza na makasi koganga na butu ya lelo? Est-ce que maman moko aza pembe na kobele na nzambe na butu ya lelo? Mama nzambe apesa yo nguya ya limoto ozwa bina. Bondela pona bana oyo bana bazokoma bakuluna puisque mabondele ya bamoti eza te. Bana bazokoma bakuluna pote baboti babandone bana babo mobota azozwa ta ebele ata na baseri ata makambo ya politique ana na makambo ya gouvernement. Mais bana oyo nzambe apesa oyo nzambe bana nga basi nabondelaka mpona bango pesela nga bango libala ya malamu. Bana nga basentele nga bango na bandako te. Bana ngai nazonyokoma mpona bango kutanisa bango na mibali ya malamu. Bana nga mibali sala bango ngolu baza bakuluna te. Bana olobi basunga nga na vie nzambe yo ndo opesaki nga bana oyo. Mais que mama moko azwaka ta tobondela mpona avenir ya bana nzambe naza na mbongo otangisa bana oyo te. Tala mosala ya mobali na ngai ya malongi eza te. Tala condition tozolekana emitala biso mpe pana oyo soko otiki biso kombo na nde kotiolama. Est-ce que mama moko azozwa te ya kolela epai ya nzambe? Bandeko tozosangana awa pamba te tozoyoka nde nzambe koloba na biso tozonga na se ya makolo ya nzambe. Bible ezoloba ete Mephibosheth azalaki abandone oyo moto moko akoki kotia yika te. Mais Bible ezoloba ete na mesa ya roi akanisaki ye. Nzambe akanisa na yo. Nzambe amona bapasi ozolekana nango. Nzambe ayoka losambo na yo. Kokanga monoko te bien. Bible ezoloba ete batelaki mama oyo bakala bamobitika biso badérangement tolembi yo na koganga oyo. Yesu ayoki atelemi abi mama ngano likambo nini? Abi papa mwana na mama landa besu mama tikanga kuzoba papa ngai na yaki pona bapate na kuna yoso mwana biloko ya bakupenza bapesa na bana bamwa so ezalaki yo pasteur obi nini malongo ekizoma nakeyo ngai nembwa soki ezalaki
bakataki yo po yo linga bakatelo lingala te basere baza très sensible na bagissement ye bafinga ete ayo kabatonga ete yo wana tututake kubituna lobaki nini mpona ngai na nabeti mona na ngai na oza yo oyebaka memeko liboso ya makambo ntango ekomeli yo sengaka fui ya patience papa fui ato yo okuti likambo yango nini zalaka na patience kozalaka moto te bafui ya molimo ya nzambe mpe ezala kati na biso liboso ya bamakambo ntango ozoyela biso nde ngonga wana bayebaka biso toze bana ya nzambe nzambe amona yo mambo ya kutani na maloba ya kele oyo ezobima liboso na monoko ya nzambe abenga eke ye aza mwana ya mbwa omoni baobstacle ya priere oyo ayo ezalaka nini bolemo ezalaka nini baseri oyo ayo ezalaka nini pongi baobstacle okutanaka nango yango oyo ezopekisa obondela lamuka bien-aimé omoni ngai devende nazala homme de la prière nasalaka bablage na prière chaque jour nzambe asala nabetaka 1 heure et quelque 2 heures 3 heures liboso chaque jour nzambe asala so ye na ndako na nga 2 heures ata nalalaki 1 heure 2 heures nzambe alamu na oyebi mosu nafana na biso seigneur nzambe akanisa bien-aimé dans le Seigneur naïti kobeta 6 mois et demi chaque semaine naza na 3 jours ya prière pendant 6 mois on a le bandé on a chaque jour donc pendant 6 mois chaque semaine 3 jours prière 3 jours na lia te na méditer 3 jours pendant 6 mois na komi na otambola déséquilibré donc ozo sentir solo ya nzambe na nzoto na yo siko nazongi après 1 semaine naza na 3 jours après 1 semaine naza na 3 jours semaine oyo ti na yote na 3 jours vendredi tunayaki te kusi nalembaki makasi nakokaki koya te semaine oyo naza na repos ndenge nazokea semaine oyo tozobana nga na yo toza na 3 jours awa est ce que moto moko ayoki alléluia mi se préparer mardi tobandi awa banda tongo ti 15 heures oleto mérité yo obandi yango na 0 heure na ndako na yo 7h30 tika ndako yaka okutanga awa ti 15 heures tofungoli oyo ya kolanda oyo nzambe ate kati na nga akomona makambo nzambe osalela tosawa tosilisi vendredi bafrère basali ya nzambe naza na bino programme chaque samedi toza na évangélisation nga na bino boyina nga te nzambe atindi nga na bino tosalela ye naye mpe kotikala na nga libela awa te awa na ye mosala chaque samedi tous les frères na kosenga na mobateli asela biso mwa papier invitation nga nazwi charge na okenda ngo na vie babimisa mwa bainvitation kozala mosala na nzambe eza ya kombo te eza ya misala tokutani awa samedi na ele tokopesa tobandi kokabola bainvitation awa efo bato batonda oboya te dimanche na osala appel ya bakiti chaque chrétien pendant 1 mois aïe nanga kiti est-ce que toyokani awa to démarrer ba makambo oyo bozanga osomba sente bozanga osomba mbunda ngawa tokosomba nzambo nga nasambela mfungulo bapoto petele sisi maboko kwa sana nene mazote ya komitungisa mate ndenge ni pasteur offrande na yeto na luki komitungisa mawana te yo okokamwa ka ndenge nzambe otia mbongo na maboko no okabela haleluya okomprendre to bime ya solo mosalo aza ya nzambe amen na isi mosi na ngana fani na bia nini masango si na ndago ni fufezi na bia si asana mbongo te webi osambela nzambe za elembo ya bien na via bana nzambe za miracle
mosi na ngai bina na mbongo te mena bimi na eli 30 bikolo ya masango kuto na niki ya onyo sokuna na eli na niki ona na saki tinda mwana teme amona 30 kala ayana te ya wezo kota na ndako bana ba masango osuka na bina Yesu sukali ba petit bobeta mo Zamba kanisa ngo bien prière za arme lourd bele na fani na madame nanga banda tongo na bima na za na ndako ni na congélateur poisson silion on va faire un oh mais to li eloni il faut ibisaka nga naza na mbongo to fani bimina bana kitina kuna na sena fana nga solo titi na tele na fana bona okiro mona na tsabu oh 10,000 francs na tala po kilo to na ta sute 10,000 francs bimina kati na bimina ke sukula na olongo la bimana na tala posa mukebo 20,000 francs na bi o petit série yakane no 20,000 musi yango bimiao abi yango yo mbongo ngo yakana abi petit na nga prière nde biloko na ngo yango yi Zamba kanisa na yo bien Nzambe alobite akotika biso te likamwe komela biso koleka kondima na biso leka kondima na biso te comment fait-il que toko demene na ba chesseresse mususu ya modelo suki ata tozo de ya mingi mais na kolia Nzambe na ngai na kolia penza papa Kozanga mbongo eza pasi na motema mama Kozanga mutu eza pasi na motema mama Ekosila pasi na motema mama Ekosila ba pasi na motema mama Kozanga biloka kolia eza pasi na motema mama Kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama Ekosila pasi na motema mama Ekosila ba pasi na motema mama